Mbote bandeko, bolanda témoignage yo na bokebi nyonso. Parce que témoignage oyo ekesunga bino, fortifier bino, fortifier foi na bino. Alors, ezala ndeko na biso moko mwasi atideli nga témoignage, alobi na partager na bino po ye moko azoko kokate. Eza peut-être na mwasi moko aza na même situation que ye, yango alinga pesa yo force. Ndeko na biso mwasi azalaka na Europe. Na otanga kombo na ete, alobi na ebisa bino boy. Abana na mobali na ye, basala 6 ans de mariage. Na 6 ans de mariage, ndeko na biso mwasi azalaki na problème ya kobota. Azalaka na poto. Anaki kosala ba fausse couche, asalaka ba fausse couche, ayebaka te po na nini asalaka ba fausse couche. Akendaka na hôpital, balobaka na ye eza normal. Po eza na ba fausse couche mususu, akendaka enregistré te na hôpital eleka na ndako. Mais ba fausse couche mususu asalaka ezalaki enregistré ezalaka kaka fausse couche moko. Donc na Europe fo lingo sala ba yeba ba landela bita ba fausse couche na fo sala 3 fausses couches direct. Donc 3 fausses couches oyo eza kolandana qui se suivent au fait. Ye sikoyo abadai kosala ba fausse couche landana kate. Ezalaki pasi po bayeba basala yeba examen, ba approfondir, bayeba problème nini ezoleka po ndeko na biso asalaka ba fausse couche ebele. Vraiment ezalaki difficile. Ndeko na biso mwasi ande kosala ba fausse couche ekomaki ko déranger ye. Mais étonnamment mobali na ye abandaki koloba eloko te. Mobali na ye ando bakaka tokobota zala na courage. Famille mobali na ye ebandaki koloba na ye pe directement te. Soki babandaki ko yima wana ayebi te grâce à Dieu, mais ayebi te soki babandaki ko yima soki bandaki ko sala nini, mais devant ye boye babandaki da bango koloba eloko te. Mais batu oyo bazalaki censé, bato bazalaki wana pona ko encourager, bato bazalaki wana po ba fortifier ye, bato bazalaki wana po ba sunga ye na ba moment oyo yazo passer ya difficulté, nde batu wana babalukelaki. Bandeko na ye moko ya libota, bakuzini na ye, bakuze na ye, bana tata leki, bana mama leki, bandeko na ye moko babalukeli ye, bakomi kopanja ye sango, abotaka te, ye kaka bazimi longwaka. Est-ce que bazimi moko te longwaka ya solo wana moyibi? Avakende poto moni vini ya salaki, wana eza punition ya nzambe. Nzambe nde muta punir ye, po salara ba fausse couche bongo, akolapa yaya. Akomaki na famille na ye moko bazo chola, bazo seka. Bosi boyoka ngona mokili. Famille mobali ole ba déranger ye ki ya botaka te, et les contrats et bon wami et comme une famille na ye ba sekaka ye ba cholaka ye. Mwana mwasi wana bandaki ko se déranger. Abi bandeko ya ngai moko problème nini yango na sala bango ba yininga boye na likambo nini. Do ba sepelaka na ngai te, mwana mwasi wana akomaka kaka kosambela mawa. Donc bato bazo stressé ye, iza ba membre ya famille na ye propre. Elikelaki, mais akilisaki maboko te. Abandaki kosambela, azokende hôpital, azosambela, hôpital na mpe bazo soigner te, po ba bande kaka oza bien, okobota, ça arrive, basi basala ba fausse couche. Aye kotanga ba fausse couche asala 5 fausses couches. Na 5 fausses couches asala, mokolo mususu kaka boye, asalisi examen azana zemi. Nzamba sunga kete ake aboti mwana ye ya liboso. Kobota aboti mwana na liboso eleki bien, eleki li mokili. Abombeli pe bandeko na ye kota famille papa na ye. Alobi na kota famille mama na ye. Alobi kaka na mama na ye na bandeko na ye o baza propre. Alobi bokanga monoko na bino boloba te. Iye kolanda alandisi mwana mibale, alandisi mwana misatu, alandisi 4e mwana. Mko mususu atie video na ye na ba réseaux sociaux alobi na mwana ya ndako eza na bana mike babandi kotia makelele nde mokolo wana bandeko na ye kota libota tata na ye na kota libota mama na ye bayebaki ke abota. Alingi aloba boye baye kosala examen bien après, baye koyeba ke ndeko na biso mwasi azalaki na problème, basunga ye te, bapesa ye kisi te, nzambe ya lola apesa ye bana. Après ba fausse couche nyonso oyo ya likaki nango, lelo asibi bana. Aliyebisi nga mama Frétérisse, pesa témoignage nanga o eke fortifier moto moko. Ndeko mwasi
ezala oza na problème ya kobota ezala nanu bota te ezala osalaka ba fausse couche kolemba kotalela nzambe te ata bafingi omela milangi ata bafingi obotaka te ata koyoka na yo wi oza motu okoyoka mawa me kobosana te ki nzambe azali dernier mot eza epai ya nzambe esika bata mokili batie point bayebaka eza nango virgule mpo moto adesidaka eza nzambe après ba fausse couche lelo oyo akoma mama ya bana yango alobi nanga na partagele bino témoignage oyo ekosunga ndeko moko ya mwasi aza na problème ya kobota ekosunga ndeko moko ya mwasi aza na problème ya mbongo vraiment ekede bino makasi témoignage nanga na ngai na partage na bino yango oyo bandeko nanga euti epasser na biso congolaise azala awa na mboka ya poto bo like bo commenter bo fula video oyo po bandeko mosusu bayoka ba témoignage ekosunga bango et puis ba o bana ba témoignage ba o baza na ba conseil ba o baza na histoire boya na snap nanga otikela nga masolo to na TikTok na ngai nakobeta yango awa po epesa baninga bwanya epesa baninga intelligence. Merci beaucoup, bye bye.